wana na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongi. Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya Bunya. Bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ma place na bino. Vendredi, merci aux élèves, vous avez besoin de pour la journal, le peuple. Merci la fidélité, peu confiance pour continuer à causer un journal, on a vu tout pour la journée, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première dame Denise Nyakelu Tshisekedi Bango va participer qui bongo na cérémonie investiture, il y a président Denis Sassou Nguesso, il y a Brazzaville, où va que déplacement, il y a coupe présidentielle na Brazzaville et Talisiki relations malam entre Kinshasa na Congo Brazzaville. Tobeta bongo masoleta le premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka a participé à la conférence Walter Forward na Washington kuna na États-Unis d'Amérique. Na marge ya réunion ya printemps ya groupe ya Banque mondiale et Fonds monétaire international, Premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka ye azwa ki pa na conférence Water Forward Greening Job and Opportunity, initiative mondiale o ezako visé à renforcer sécurité hydrique pays ya kosala mai local la lever à croissance économique et création d'emplois. Conférence o ezala ki marqué na participants ya ba dirigeants partenaires techniques et financiers d'institutions internationales oyo et fongwami na président groupe Banque mondiale ndenge a expliqué qui ensemble baye pour na ko assurer sécurité ya mai pour na milliards de personnes d'ici 2030. Insista qui sur nécessité action coordonnée entre gouvernement, institutions financières et secteur privé. A précisé que initiative Oyo ezako constituer nouveau fonds kasi plateforme mise en place pour nako aligner politique peu financement et action autour ya plan national piloté na ba pays na dynamique Oyo ba accords nationaux ezalaki officialisé pe nako illustrer engagement croissant ya beta pour nako sala mai loko la priorité stratégique parmi ba pays oyo ba manifesta ki engagement na bango ezali loko la Anabi, Angola, Bolivie, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gambie, Jamaïque, Jordanie, Sénégal, pe Sierra Leone. Événement oyo erenisa ki ba institution financière internationale loko la Banque asiatique et développement, Banque européenne pour la reconstruction et développement, et ba partenaire sous majeur au bas engagé na financement et développement. Bo simba ketangu azwa ki maloba na conférence oyo Premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka a dit qu'il en avant-plan rôle stratégique ya République démocratique du Congo na équilibre futur o lié na mai énergie et développement. Kolobela mailelo eza kaka kolobela développement eza pepo na avenir ya monde loko la bazali ko construire yango boye bake ba pays oyo ba atena ki 50% ya ba réserve d'eau douce ya continent africain. Chef ya gouvernement ya insista ki sur responsabilité o ezali na yango responsabilité ezali claire ko transformer potentiel oyo na progrès tangible. Premier ministre a présenté qui ambition à gouvernement à travers acte présidentiel pour na mai et zaliko visé à quoi atteindre 60% n'a pas accès na eau potable d'ici 2035 à soutenir qui programme d'investissement au estimé il y a 20 milliards de dollars américains. Effort ils a représenté milliers d'emplois na ba ville productif économie locale oyo ekozala bongo transformé. Chef ya gouvernement ateki en avant-plan ba premier résultat concret il y a vision na yango notamment projet Kin Elenda
au Ezana Kinshasa et qu'on permettre d'améliorer l'accès à Maï. 3 millions de personnes basent à la bongo n'impact moko direct spona au état de santé, dignité, productivité conformément na pilier à gouvernement na pilier na yango 4. Au-delà, il y a la question hydrique. Judith Soumina y a insisté qui sous l'approche systématique ya gouvernement y a ko articuler maïpe énergie locale la pilier économique y a lobby. Boye bake na perspective oyo y a réforme qui volonté à positionner République démocratique du Congo local acteur central y a transformation globale. À saluer qui initiative What for All FIA gouvernement a souligné qui est importante y action collective où ils a fondé sur impact, innovation, responsabilité partagée. Boye Bake à travers conférence Oyo, ba partenaires internationaux bango ba réaffirma qui engagement nango ya kosala mai local la vecteur ya développement durable. Ils ont lié directement à la création d'emplois, santé publique et croissance économique. Participation active et à Premier ministre en événement Oyo, na côté à ministre infrastructure et travaux publics, ministre portefeuille, Ezako traduire, volonté à gouvernement et à s'inscrire pleinement na ba dynamique internationale visant à mobiliser investissement pour accélérer réformes structurelles. Commission électorale nationale indépendante c'est une possible organiser qui élection au gouverneur et vice-gouverneur il y a province à Sankuru Boyebake élection seulement qui kitoko bola na ba détail elongo na héritier mapindima. Commission électorale nationale indépendante, Seni Namokuse, azali ko informer opinion publique, ba opération, ya vote pour l'élection, ya gouverneur et vice-gouverneur, ya province ya Sankuru, et Salemaki depuis mercredi 15 avril 2026 na Lusambo, et Paiwapi et Salemaki l'olenge d'exigence légale et réglementaire, et zali kosenga. Après ba opération, ya vote, et silaki, bureau ya vote, et se transformaki immédiatement, na bureau ya dépouillement, et a procédaki na comptage, ba bulletin de vote, na présence ya ba témoin, ba observateur, ba journaliste, pe ya 5 derniers députés provinciaux Oyo bazala kibongo ba électeur na suka ya dépouillement procès verbal ya dépouillement ya ba résultat et talisa kiboyi nombre total ya ba électeur ezala kibongo 25 nombre ya ba candidat bazala ki 10 to ya participation ezala kibongo ya 100% nombre total ya ba votant bazala ki 25 bulletin mon côté ezala ki blanc c'est-à-dire 0 suffrage valablement exprimé ezala kibongo 25 après contrôle ya cohérence ya assemblée plénière ya Seni Bazwaki décision numéro 021 Seni AP 2025 il y a le 15 avril 2026 Oyo Ezali Kolobela publication ya ba résultat provisoire ya élection ya gouverneur pe ya vice-gouverneur ya province ya Sankuru ba Oyo bazali provisoirement élu locaux la gouverneur pe vice-gouverneur ya province ya Sankuru Ezali bongo monsieur Lodi et Mongo Gilles pe Motomoke Yana Pechal boye ba résultat provisoire Oyo ezali publié ezali affiché na secrétariat exécutif provincial ya commission électorale nationale indépendante et paiwapi ezali bongo rendu public boye date ya le 17 avril 2026 kino le 24 avril 2026 et kozala bongo ba recours ya contestation ya ba résultat provisoire liboso ya cour d'appel ya Sankuru Oyo est commis d'office cour administrative ya appel le 25 avril 2026 kino le 1er mai 2026 et kozala bongo traitement ya ba contentieux ya ba résultat kobanda le 2 mai 2026 kino le 4 mai 2026 et kozala bongo notification ya Seni ya ba arrêté ya cour d'appel ya Sankuru Oyo ezali d'office cour administrative d'appel boye le 7 mai 2026 et kozala bongo transmission ya ba dossier physique ya gouverneur pe ya vice-gouverneur élu et pa ya président de la République pour la investiture. Na masolo etali parti politique Icoville ya Kinshasa Boyebake nanzela professeur Daniel Mkoko Samba matinée politique seulement qui a kafukuna na siège na bango et pas wapezaki organisé nanzela ya secrétaire national na bango en charge à Jean famille et enfant madame Betty Bengama wazaki o balobela ki bongo na thème femme de valeur entrepreneuriat attitude paix lisusu respect Fabrice Lundomi Periti mapinye bazaki na compte info lingala.
nyonso elekaki na siège na bango ezwami na commune ya Kasavubu. Matinée politique oyo thème na yango ezalaki femme de valeur, entrepreneuriat, attitude et respect. Matinée politique oyo objectif ezalaki semoko ya kosensibiliser ba présidente cellulaire ya ville province ya Kinshasa. Ezalaki nyonso na présence ya secrétaire général ya Union Congolaise oyo a représentaki président national Daniel Mukoko Samba. Matinée politique ezalaki bongo organisé na ndenge ya kitoko, le leadership féminin, formalisation économique, pe ba valeur comportementale. Madame Betty Bangana, secrétaire nationale en charge ya genre, famille et enfants, apesaki ton ya rencontre oyo. A saluaki forte mobilisation ya basi, en particulier ba présidente cellulaire. Oyo a présenté ki bango lokola ba véritable relais stratégique ya parti sur le terrain. A insisté ki mingi na rôle na bango clé na sensibilisation, encadrement ya ba base, pe vulgarisation ya vision politique ya Union Congolaise. Pona ye autonomisation ya basi ezali koleka liboso na engagement actif na responsabilisation pe na capacité ya entreprendre. A résumé message na ina micro ya Info Lingala. Ba maman nyo surtout basili ko répondre na appel to lansaki. Plus précisément ba présidente cellulaire. C'est parce que bangonde baza base ya Union Congolaise. Bangonde baza en contact direct na ba militant. Yango tozola ki bango temo ya malamu aussi ko partager femme de valeur, entrepreneuriat, attitude et respect. Ba comment ko kita na terrain avec le respect, comment ko gagner ba militant na kati ya Kinshasa et puis partout ailleurs pour être bakoma na kati ya Union Congolaise. Pour objectif ezali porte na porte chaque parcelle iko et Lobanga. Jocelyn Napa, conseiller à vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba en charge de la formalisation, Yepe Azalaki deuxième intervenant à l'Obelaki Mingi vraiment la formalisation P enjeu majeur. Mingi, grande partie de l'activité économique féminine et Zali ko évoluer kaka na informel qui ne lo et Zali ko limiter accès na financement P na protection sociale et longo na ba opportunité ya malonga ko formaliser yango et Zali bongo ko pesa na bande ko si ba moyen ya coexister pleinement na économie nationale peut sécuriser l'activité na ngo peut contribuer de manière durable na développement ya mboka. Clou ya rencontre oyo ezalaki Madame Yolande Otier, conseillère na image, pe a rappelaki réalité oyo ezali négligée. La réussite entrepreneuriale ezali ko se reposer kakate na ba moyen financier kasi na attitude ya discipline pe ba valeur. Bienfaisance, respect ya présentation ya ngomoko pe confiance oyo ezali bongo kosala ba tout essentiel pour na basi nyonso oyo bazali ko aspirer ko réussir na monde ya ba affaire. Yepe atalisaki esengona na micro ya Info Lingala par rapport ya ndenge matinée et les kaki. L'ambiance était vraiment chaleureuse, j'ai beaucoup apprécié les femmes, elles sont dynamiques et tout ça. Et ce qui m'a vraiment intriguée, c'est le fait que beaucoup de femmes ont énormément de services à faire. Hein. Elles sont vraiment entrepreneuses dans beaucoup de choses, comme vous avez dit, elles sont multiservices. Nabobimi ya matinée politique oyo responsable ya ba femme membre ya Ikolu Tendele oyo auti kosadere Madame Alega Ngoy Yepe atalisaki esengonayi. En tout cas, si je ne m'attendais pas qu'il y ait les caboyers. En tout cas, réussite 5 sur 5, vraiment. Oui, rencontre Oyo, ezali kotalisa, autonomisation ya bandeko basi yango ekoki kozala efficace kaka soki ezali ko se reposer na triple pilier, leadership engagé, opportunité économique structurée, pe socle moko solide ya ba valeur personnelle, na ko kombinaka engagement politique, formalisation économique, pe développement personnel, Union Congolaise ya autorité morale, Daniel Mukoko Samba, ezali ko proposer approche moko global capable de transformer durablement rôle ya bandeko basi na société congolaise. Honorablement Otoneye akine ko visiter famille ezaki kidnappé mikolo ekivolanda reportage ya Christian Kengibini. Phénomène kidnapping, beba crime armé na ville ya Kinshasa ezali lusisui ya kolobelate ndakisa na quartier cité verte précisément na Ari Libulu bango bazwaki visite ya batomabe lundi 16 mars 2026 vers 19h na sima ya koyoka sango ya mawa oyo honorable Maotwene di Papa Selembao akomaki sur place pour na conquérir na situation
pe ko réconforter population oyo bazalaki victime ya situation oyo ya vol à main armée. Nos buts ont été agressés. Na ba 19h. Tango ka courant ikei. Ngana bimi ke non asomba ji pa maman Germaine oyo. Nanguza mbeke non azo kotaji. Mbala moko masasi na simu. Na baluka boye. Bazalaki 4 oyo namonaki na miso. 4 personnes. Oyo na munduki. Na maison na yo bakotaki 3 personnes. Nana za kuna moyen na pousa na boye ezate naza na munduki te no côté na kwa bosala nini. Atelema bi soka boucher beta yango na kingo. Atelema ngo pona. Eso ba beta kan so tete do za dia ngo so ngo kaka ngo so so abi wati do ya pse ngo yo je ni nyonso et puis honorable a université Tange azo fouiller. Na ba téléphone ezaki ba iPhone 13 ba téléphone mususu a récupérer azo fouiller nyonso ame matena nyonso ye moko. Kolombo wana eli ya commune ya Selembao maotwene papa Selembao lui le responsable andima mukumba ya population ya commune na ye arondaki visite na famille moko oyo mwana bango ya 15 ans kuna na quartier Mbala azalaki victime ya kidnapping pe ya abus sexuel na nzela na ye ya retour ya kelasi. Bozo explication ya papa na ye. Depuis les mercredis wana tobandaka kozela uta classe à 17h comme d'habitude. Mais mon kolongo et sama gindengo na te. Tozeli mwana auta classe ya tomona ka mwana te. Le vendredi pe nazongi nanga na ndako awa. Nde mwana moka mukia ute kuna. Nda zoya koleka pa na biso boye. Nda komi liboso place wana kuna. Nda kamwe. Mwana nga mwasa liboso bimia tuni yo teni place wana osa nini erabino. Na linga na matana kende prière mais na moni mutu moko babwaki awa. Nde mwana nga ske bangisi nda matimba ngata boye ndayo mona ndeko naye metanga mona ke wana ana uniforme à l'agoni. Élu ya commune ya Selembao honorable maotwene lui le responsable azanga kite kotombola mongongo pona population na ya Selembao. Ndeto yaki lelo ko compatir na famille et puis ko apporter bango moi assistance sociale na biso pour esungwa mwana na biso akozwa soin approprié. Heureusement pour naye tomoni ba retrouver ye aza en vie mais seulement état oyo tokuti nango jisinga vraiment zo ba soin moko approprié. Et par là tous profiter ko senga na ba autorité compétente ya Ngoma Kinshasa baye ba ko assumer ba responsabilité na ba malamu de peur que les pics et continuer ko sala mané Ngoma Kinshasa précisément pe na commune ya Selembao. Moninga malamu baye bakaye na tango ya pasi honorable maotwene toujours au front pour na kolobela pe ko proposer ba solution afin que population na ye à vivre kitoko. Président, père, représentant légal, il y a 18e communauté évangélique de l'Alliance du Congo à remercier Kibandimi. Il y a paroisse CAC Lemba Garmingi Penta, son excellence honorable Neron Bungu Nandenge, Baza Kotonga paroisse francophone Nabon Kitoko, Kuna Navni Diapé, la commune ya Kisensola, Dilando héritier Mapindimi. Président et représentant légal, il y a 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo. À Salaki descente na chantier à paroisse francophone CAC Lembagar 1. Pour na kotala ndenge misala ya bongolo ya ndako ya nzambe oyo ezali kotambola kitoko. Et longona quelques membres, il y a comité de gestion, coordonnateur il y a district ecclésiastique, qu'une centrale, pe pasteur titulaire il y a paroisse CAC Lembagar 1, révérend Jean Lelo Lelo. Et longona ba maman il y a ministère des femmes de l'Alliance chrétienne au Congo, Mifako communautaire, délégation naye, révérend Marcel Bunda abanda ki pe asepela ki makasi na komona ndenge misala et pusani. Pona yango apesa ki longonya na bandimi ya culte francophone Lembagar 1, mingi penza évangéliste itinérant, son excellence Neron Bungu, na ndenge bazwa ki likanisi ya kotonga ndako ya nzambe pona losambo ya monoko ya français. Bosimba pe boyebake ezali révérend Marcel Bunda Mutu apozaki première pierre po na kotonga tempelo oyo suwe ya mfumwa banga moyo ezali ke
pe mokonzi ya yambo ya lingomba ya CAC mutu akoinogire yango. Visite oyo PRL Marcel Bundabunda asalaki yango na cadre d'activité na ya Kinshasa na sima ya bozongi na ye na République démocratique du Congo na voyage missionnaire oyo asalaki na États-Unis d'Amérique pe na Canada. Compagnie africaine d'investissement CAA Azako annoncé la client na reprise à vol na destination à Bunia, la province ya Ituri, pe Kolwezi na province ya là-bas. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya. Bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino. Complexe scolaire Maman Pemba école ya Fondation Rambungu bango kuna formation pesa makikitoko baza na esika pété atelier kitoko pona ba pratique. Tozali na bana ya deuxième scientifique. Tomemi bango awa na labo pona réalisation ya yaou. Tozo fabriquer na bango yaou na cadre kaka ya enseignement. Tozo zoa makambo o to tangsara bango na théorie pe tozo komisa yango et comme concret donc pratique yango lelo tozalaki na bana ya deuxième science pona kosunga bango ko orienter bango même na entrepreneuriat parce que lobby tango bako silisa kelasi na bango ba koma capable ya ko créer bango moko ba propre entreprise na bango yango lelo tozalaki na bango pona réalisation ya yaou yango topesi ma tondi mingi na nzambe oyo asali ete tozala lisusu boye pe ma tondi mususu topesi epa ya visionnaire son excellence monsieur Neron Mbungu pona likanisi malamo ya kosala école pe ya kotonga oyo ezali ba atelier pe ba laboratoire pona kozwa makambo ezali théorie ko komisa yango pratique yango tozo soutenir vision na ewana elongo na bana tozo tia symbiose tozo tia synergie entre théorie na pratique donc yango wana. Tebeta mwa sele tel fele sote pona somno ki kuna na quartier Kimbondo na commune Manga Fula érosion za kotungisa population makasi bula na reportage oyo. Érosion na ville ya Kinshasa bisika ebele bazali konyokwama bazali kotalela kaka gouvernement ya République démocratique du Congo po bayiba na kosala bango eloko awa toza na quartier Kimbondo na commune ya Mongafula botala bino moko érosion ndenge elia pe ezali ko continuer kolia bato batondisami na pasi pe mawa misu na bango ezali kaka epai ya ba autorité ezaka na Kimbondo na Mongafula te même na champ de tir na commune ya Ngalema pe bisika ebele na quartier Ngomba Kikusa et pas wapi population basangani bateleli gouvernement balobi esengeli vraiment basala quelque chose pona ndambu ya bandaku oyo etikali nzokande mingi pe babungisa bandeko kaka na likambo etali kozanga banzela liwa ekotela bango ba reporter ya info lingala journal ya peuple babeta kitokuna boyoka population ndenge azali kolela cette érosion oyo ekomi à quelques mètres ya route nationale érosion au place euti kuna bandaku to perdre balopango batu bakufi ba makambo ebele salami kuna na se bato baza na se kuna baza kolela ba eloko biso to sengi na bakonzi bo soutenir biso kaka libulu ngala otolongola zemi na ngata mbule panjani awa koto ngambu mbanaaki kotika ngabwe na kaita ngabwe na bota na terrasse nakokende par 4 chemins tena kende kotoke epai ya bato sans pour autant kotoke epai ya baoyo batelemisi biso awa
Érosion oyo elekeli biso ebandaki muke na maboko kaka tozobunda po ebonga. Mais lelo boko bunda bosali cotisation to basaki to banini na ba salaire maigre toza nango. Bokomona pe mbule eye memi biloko nyonso. Donc to dépenser jusqu'à tel point que tozo ko kapeli susu ko cotiser poto finika libulo. Ezneti biso moyen to déplacer ezate. Tala ba age to komi na bango na okende ko futela wapi na mbongo nini. Alors odie kena kende ko futela basunga biso bakundela biso mwa oyo batia biso ata mwa terrasse maye kende. Pona ko accéder ko kenda ta musala tout un problème. Soki ka mbule beti moyen to longwa awa ko kende na bisika tozo sala. Tozo beta ta ba 2 semaines na bandako kuna pe absence okebo bakati lisusu mbongo. Souffrance sur souffrance mon frère. Na ebite soki bakoyokela biso na oyo muke oyo lieke baya kokunda biso na ba cercueil ya bien na ba cortège ya banini malamu baya ko mbongo wana baya kosunga biso na yango quartier na biso ya ngomba kikusa. Donc champ de tir ezana nzela te, champ de tir ezana ba problème sérieux na banzi boki ndenge bandeko balobi to na maite toza na courant te, toza na ba érosion, toza na nzela ko bimate na sina loba la fois passé que ceux qui to bakangi quand to koza na place à ko bimela te ya on tozaki ko lele pa ya président de la république ayo ke la biso mawa Tobanzi kembela ya population ya Kimbondo ngomba kikusa champ de tir nangali mapena munga fula e yokani epai ya ba autorité bakosala makasi pona kosala misala enfin que érosion oyo ezali kolia banda kuna bango lokola ndenge bazali kolia nguba eyeba na kosila pe population avanda na kimia. Kaka na masolo tel fait le soutien que sécurité na ville ya Kinshasa eza kokoba lokola ba criminel o ba kotela ki batu na quartier Kimbangu 3 na commune ya Kalamu bayiba ki bango biloko ebele. Fabrice Lundombi azaki na compte ya Pringa. Na ville ya Kinshasa lelo okolala mokolo moko te sans kolamuka na masolo ya mabe na likambo etali insécurité oyo ezali kosalema lelo bisika na bisika awa na commune ya Makala Bosimba na tongo ya mardi vers 3h du matin ba criminel baye coopérer na société oyo ezwami na Luanza yango ekambamaka epai ya komanda babengi mioto boye babeti masasi na société likambo ya kokamwa esika ya coopérer babosani pona baya coopérer awa na société 2h15 2h20 task force ayi awa abeti mandoki ba menacer poste de police bayibi moto ya 3 pina bakenango boye salakata to ebite police ngo asala musala bien te pour ba c'est bon awa to bono be to na beni be to na goma e bandaki wana tenzo kande groupe ya ba criminel oyo avabaya na société ya Luanza na commune ya Makala nzokande bakendaki coopérer na quartier Kimbangu 3 na commune ya Kalamu epai wapi bakotelaki batu na matanga batu bazali kolela matanga babotoli bango babafle ba sonorisation babotoli même ba téléphone biloko ebele ya bato nde na tina wana boyoka ba victime ndenge bazali ko expliquer jamais matanga soda kokoya na matanga boto na ba instrument nyonso ba musique ebeta pe na arme sobo meki to bo mabino ono ba bwe nyonso nkabwe no to eba te soda malamu azapi soda za ba eba ya te boko ba na jipite ba na loko te ba na keche joni ni plaki ba biso ba soda to ye ba ke awa ba peti masasa na coin ba biso to ba boulanger biso to la kite ti ba e ba kangi ba biso to fandi banda awa tozo tala bango nyonso ti ba ye ba zino ba machine ba zi bilo nyonso ba ke na ngo to banze ke ba autorité ya ville ya Kinshasa baza na mosala makasi pona kosilisa insécurité oyo ezali konyoko la population bato bakomi kolala na kobanga soki bakomi kokotela bato na matanga lobi ekozala ba salle de fête to kosuka boni na phénomène oyo ezali kokoba na ville ya Kinshasa. Poto malonga pona bana mneza potifa pe mukolo kokumena ngo pisaka santé ya kitoko. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Ole saka nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéines, vitamines
énergie azama yele na classe abelaka te alembaka te. Bamama, félicitations na bokoneribana. Protivac, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Baba ingakango, sate kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama tetsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Rwanda communiqué écologique. Famille Valu bazana mawa ya kuebisala bandeko baninga pe bayiba na bango nyonso mingi penza ba journaliste pe ba cameraman ya République démocratique du Congo liwa ya mwana pe ndeko na bango Jérémy Valu Makambo ye azalaka cameraman akufaki depuis mokolo ya lundi 6 avril 2026 moyenzoto ya mowei ezwami na morgue ya hôpital général de référence ya Matete ex Omeko. En attendant programme et banakosalema matanga ezali bongo organisé na 4e rue de Bonhomme Mingi numéro 99 na route ya Macrevette. Tika été communiqué oyo et komela bato nyonso bayibaka Jérémy Valu Makambo. Il faut la peuple comme na suka to succès on te chante pour ça merci na Fabrice Lundombi elongo na Igor Ntingi bazaki bongo na sima ya caméra montage sima qui par Christian Kenge Beni concours rédactionnel Rito Kindupe grâce pour Baluzol héritier mapine à Sparzaki journal oyo montage sima qui est par Christian Kenge Beni ngala notre rendez-vous Gozel ko au revoir. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie karibu kwetu. CAA azana sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino.